IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Allez-y, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Soyez au nom de Jésus, soyez au nom de Jésus, soyez au nom de Jésus, soyez au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, les hommes de Dieu, l'homme de Dieu, pendant que Moutado se retrouvait, Nakati vallée a progressé, pendant que Moutado se retrouvait, Nakati vallée a avancé, a matate, a kende mosikate, a salate, a botate, a balate, a voyagete, a bikate, parce que Moutado se retrouvait Nakati vallée. Et la tongo na lelo. Dieu nous a donné ce pouvoir. Amen. Il y a libéré. Yes. Alors, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Bien aimé, tout ça pour exercer, pour utiliser pouvoir et puissance. Oh, Christ a doté biso. Na yango na tongo na lelo en qualité basali na ye. Tozo beta maboko. Tozo kende ko bimisa, ko libérer. Moto nyonso ozo se retrouver na kati ya vallée. Toki vallée ya maladie. Tozo bimisa ye. Vallée ya stérilité, vallée ya chômage, vallée ya échec, vallée ya humiliation. Tozo kende ko bimisa ye na tongo ya lelo. Bipai basali, babima na kombo na Yesu Masiya. Yawe na bimisi ndeko na ngana vallée. Nzambe mona ndeko na vallée ya kufa. Nazo bimiso na de Jésus. Na bimisi sermeli. Oh, na vallée ya kufa. Na bimiso na kombo na Yesu. Na bimiso mama lisi na yoza deja na vallée. Na bimiso no de Jésus. Na bimiso na vallée maladi ya cancer. Na bimiso na vallée ya temba. Na bimiso na vallée ya manka mokaya. Na bimiso na vallée ya condamnation. Na kombo na Yesu Masiya. Allez, Alléluia, alléluia. Oh, allez, bima, 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 bima. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, bima, allez, bima, allez, bima, allez, bima, allez, bima. Allez, bima, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, na kombo na Yesu, nyonso aye ni malafale, nyonso aye ni malafale. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Nzambe malamu, malamu mingi. Nzambe malamu, malamu. Nzambe malamu, malamu. Nzambe malamu, malamu mingi. Hallelujah, 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 hallelujah. Nankolo Yesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Nakolo Yesu. Mona yo elonga Yesu. Mona yo elonga Yesu. Yemba kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga. Yesu, hallelujah. Kombo na yo elonga Yahweh. Kombo na yo elonga. Kombo na
na banzambe koza nzambe na banzambe koza nzambe na banzambe koza nzambe na banzambe koza nzambe na bikamwa koza nzambe na bikamwa yoza nzambe na bikamwa koza nzambe na bikamwa nzambe kumama yawe kuma zali nzambe kumama yawe kuma nzambe bomoye kumama yawe kuma. Merci basana nzambe tozo tombo na Yesu masana zakana lo sambo alelo na samedi alelo ya jeune prière makomelo bitombo ko tombo la mwana moto boko sosola nano yazali toyebise to kita maboto ba osama na biso ba kita ko ete mwana na moto o alonga liwa le seul l'unique le grand vainqueur de Golgotha a régné a dominé a konza a mata likolona nyonso to bondeli na kombo na Yesu masana Nazareth totombo la kona tina molonga Golgotha nzambo olonga liwa totombo lio samedi alelo le 9 nzamba solo pe abomoy nzambe alingamwa pe elonga bakombo nyonso toyekotombo la kaka kombo moko kombo oyo elengi likolo na bakombo nyonso kombo na kuya ya Yesu masi ya Nazareth nzamba solo pe ya bombo nzambe ya makoki nyonso yo nde totomboli na tongo ya lelo yo nde totomboli na samedi ya lelo yo nde totomboli na mabota nyonso yo nde totomboli likolo na bombo ya baye baza malade yo nde totomboli likolo na bombo ya baye nyonso yawe nzambe tata batungisami na butu ya mikakatano yo nde totomboli Yesu masi ya Nazareth likolo na famille mabota nyonso likolo na bafoye pe bakouple nyonso Yesu masi ya nzamba bomoi totomboli kombo mosusu te totomboli kombo na Yesu masiya totomboli kombo mosusu te totomboli kombo na muya totomboli kombo mosusu te bomele kombo oyo ezopesa lobiko ezopesa bomoi ezokangola ezopesa biyano kombo na nguya ya Yesu masiya Nazareth nzamba solope ya bomoi kolo topusa liboso na yo mosantu lokola basali pe bawumbu oyo kufela na ngomba Golgotha sopela makila amen tata toyeko sambela longo na mabota kolandisa ma recommandation opesa biso ya kokila bile epe kobondela samedi nyonso yango tata na rendez-vous oyo mabota ebele bakati pongi na butu alelo pona kobondela biso ensemble Yesu masana zakati nzamba solo pe ya bomoi tika lo sambo alelo tata me ma délivrance na libota moko na ndeko moko na couple moko na foyer moko na bomo ndeko moko azo salo confiance o santé zo tungisa o makambe zo simba te kolo tozo ndimo zo telema pamba te komama tangu yo telemaka banguna bapanzanaka kolo merci pour na mafuta osopi na lo sambo oyo merci molimo mo santo parce que za l'œuvre na tongwa lelo pour na komema bosomi na mabota ebele bazo samba na biso na kombo moko tondimela kombo na Yesu Kristo wa Nazareth nzamba solo pe abomoy nzambo tobetela kamaboko nzambo to sanjolaka dépense na kondima mo santo a Israël lokola peuple moko tobondeli petolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons les grands vainqueurs de Golgotha. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth, les dieux les vrais véritables. Les seigneurs des seigneurs. Merci papa, merci maman. Merci chers auditeurs de la radio Parole Vie. Chers téléspectateurs, il y a Delafa TV, il y a Delef TV 2. Chers téléspectateurs, il y a RK Pro TV. Tika Jésus-Christ de Nazareth, Nzamba Solo Pe Abomoy. Apambola bino papa maman. Mais bokati pongi na butu makasi bepona boluka nzambe na kati ya radio Parole Vie tika bolingo pe bolamu ya Yesu Masiya Nazareth nzamba solo pe abomoy et la partage na bino. Là je dis un grand merci aux hommes de Dieu basana nzambe. Merci basana nzambe ko la pambola bino pour la disponibilité butu lelo Berger Blanchard congé ko talibala na necessité mozana biso na kati ya lo sambo tika ndeko moko oyo atungisa mana tamu pona domaine libala na tamulai na nzela mafuta onkola sopili kolona yo pamba to wuti ko sala mariage mikola kotanga Yesu Masiya Nazareth aso pape ngolu na bazana ngo posa par la grâce de Dieu. Amen. Merci papa, merci maman. Basana nzambe kolandisa ma recommandation to zepa na nzambe biso na kati ya radio Parole Vie to kila kabilei chaque samedi to sambela kana mabota les hommes de Dieu
Muto aza capable ko sambela, il est capable de tout. Ako longe pe batu ba longa te. Ako sombe pe batu ba somba te. Ako zwe pe batu ba zwa te. Ako mate pe batu ba mata te. Ako ko avancer pe batu ba ko avancer te. Ako ko bika na ba kono boma batu. Pourquoi? Parce qu'aza muto akondima. Or le samba kondima na Jacques chapitre 5 le verset 15. La Bible dit la prière de la foi sauvera les malades. Le samba akondima e bikisaka e kangolaka. Imakabo somi. Merci na onde kozwa discipline ya kobonde na biso pe ya ko partager le samba o ya radio parole vie. Nzamba pambola yo asalongolo pe bolam. Yaya Yesu Masa Nazareth azanga te komi monisa kati na yo na le samba o ya jeûne et prière. Uta mikolo ya uto le katozaki na tembo to bande kolobela osuma de sécher. To lobela ki ba famille o eza ko kauka. Eza ba tebele les hommes de Dieu pendant que tolo ba be famille koma ko kauka. Mabale kauka, misale kauka, santé kauka, batu ba melaka ba kisi. Malade bo matata kulutu. Yango peso tungisa tata leki. Malade tungisa mama kulutu. Yango peso tungisa mama leki. Malade tungisa yaya, yango tungisa leki. La même situation, la même condition. Makambo esimbate, famille koma ko kauka. Yango moni makome lobi Ézéchiel chapitre 37 pas etotangaki. Nzambe amemi Ézéchiel en esprit a déposé na kata vallée. Na kata vallée ezaki rempli d'ossements desséchés. Les hommes de Dieu, et ça n'a pas belé pendant que tout le monde vient dans la kata vallée. Moussala na kata vallée. Ba contrat Moussa na kata vallée. Ba document na kata vallée. Libala na kata vallée. Balongo zapena mikuwa. Les hommes de Dieu, Ézéchiel azaki na kata vallée. Moi sur les atena mikuwa parce que mikuwa ezana osona mikuwa ndengeni. Moi bo sala conversation ezate. Mikuwa ngo pesa ko kauka. Espoir ezate. Elikia esila. Menzamba yebisi Ézéchiel a posé question à fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce que famio et cause de délivrance? Est-ce que moisio akokumba zemi? Est-ce que libalo et kokiko simba? Est-ce que voyageo et kokiko simba? Est-ce que maladio et kokiko bika? Est-ce que problème et cause solution? Oh, j'ai aimé la réponse de l'homme de Dieu. Ézéchiel a dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Yondo yebi, nana yebi te yo yebi. Est-ce que famio ko bika? Nana yebi te menzamba yebi. Est-ce que musalo ko simba? Nana yebi te menzamba yebi. Est-ce que bafere ko simba? Nana yebi te menzamba yebi. Yes. Ya na otika parti o elongona musana nzambe. Berger Blanchard moke char de feu. Et le mbalo sambo. Et na comme ma programme bien aimé. Akotambu sabiso. Akorienter biso ndeto procédé musana nzambe Berger Blanchard moke. Oui. Tika Yesu Kristo Messia Nazareth. Nzamba solo pe ya bomoy. Alléluia. Nzamba lobiko pe ya kondima na biso. Mais oyaza maître de tout esprit. Oyaza maître ya temps pe ya circonstance. Oyo ayebi mituna mama papa frères et sœurs ozana yango na kati ya motema na yo. Des fois peut-être na nozuita ko partager yango na musani na nzambe te, mais nzambe ayebi mituna na yo. Tika na nzela ya losambo oyo. Ya jeûne et prière. Ya samedi ya lelo. Ezala lo sambo oyo biyano ekopesa mela yo na mituna nyonso ozana yango eza lo sambo oyo ezopesa solution na ba problème nyonso oyo etungisi vie na yo oyo etungisi libota na yo eza lo sambo oyo ekobimisa vie na yo na kati ya vallée eza lo sambo oyo ekobimisa mariage na yo na kati ya vallée eza lo sambo oyo ekobimisa maternité na yo na kati ya vallée eza lo sambo oyo ekobimisa document na yo na kati ya vallée dans le sambo oyo comme ma transformation na vie na yo, restauration et salama na kata bomo ina yo parce que nous prions un Dieu véritable et vivant. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu le maître de tout esprit, le créateur de toutes choses, le Dieu capable. Bien-aimé papa, maman, frères et sœurs, et pas aux ali, aux otombo la maboko, à demi-moitié likolo, aux okende ko sambela. Ko présenter pa ina nzambe bombo ina yo santé na yo musala na yo nyonso ya yo o eza ko préoccuper yo banda ko présenter yango et pas il y a le roi des rois le seigneur des seigneurs maître de tout esprit loba tata ngaye yo na ye pa ina yo oh
mosali na nzambe nzambe mutapoza ke question question ki mikuwa oyo koki ko revivre mais ya lobi tata nga na yebite yonde muto yebi loba tata na ye na santé na nga epai na yo yonde muto yebi problème na nga na ye na libala na nga na ye na maternité na nga pona musala na nga pona foyer na nga pona vie ya bana na nga pona ba étude ya bana na nga tata na ye ko présenter yango epai na yo parce que yonde muto yebi pe yonde muto na liloba ya suka na bombo inanga na tongo ya lelo to bandi ko sambela na kombo na Yesu Masia Nazareth. Alléluia. Seigneur notre Père, notre Dieu, to pusanye pa ina yo mo santo, to pusanye pa ina yo mo yenge bene, to pusanye pa ina yo maître ya temps et à circonstance. Toi qui es le maître de tout esprit, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, toi qui domine dans le cieux, sur la terre et sous la terre. Et Yahweh Zambe na bomo, mo santu ya lola, Zambe na luya pe ya bomo, na ye pa ina yo, na bandiko presente yo, na bandiko presente yo, na bandiko presente yo, na bandiko presente yo, na ye pa mema e pa ina yo, na ye pa mema e pa ina yo, na ye ko presente pa ina yo, na tongo ya lelo, na ye ko presente yo fi ya mama, na ye ko presente yo santé, na ye ko presente yo santé, na ye ko presente yo libala, na ye ko presente yo maternité, na ye ko presente yo musala, na ye ko presente yo situation, ma étude, ma projet, ya bandeko, ya bana notre Père, ya auditeur, ya radio parole vie, ya ba téléspectateur, ya Wezambe tata, ya DFTV, ya de la voix TV, ya RK Pro TV, ya Chiffre 9, tata, o bazolanda biso, o bazosambela na biso, o bapusanye epai na yo, o bapusanye liboso na yo, na nzela ya losambo, ya Wezambe tata elongo na biso, na 4h du matin oyo, tata, Yesu Masia Nazareth, Zamba solo pe ya bongo, Yesu Masia Nazareth, Zambe na nguya, yondo yebi situation, yondo yebi réalité, yondo yebi problème, yondo yebi mitulisi, yondo yebi mikakatano, yondo yebi mitumba, ole sokolela, ole sokolela, soko ya dola, ya weko kisabaka, ilobana moko ya kokoka, ilobana moko ya kokoka, kakata moko inaye, ya wezaleta moko nzambe, Yesu Masia Nazareth, yonde sambe na ngoya, yonde sambe na mikamwa, tozo sambe na koroba ete, yondo yeko presente yo, na yeko dediye, na yeko rekomane, na yeko simisa, na yeko talisa, epai na yo, bongo ya mama, bongo ya papa, ya frères et sœurs, wana notre Père, Yahweh Sameta, bona problème ya musala, bona musala na ye, bona mabota na ye, bona voyage na ye, bona mukanda na ye, tata, Zamba lola, Yesu Masia Nazareth, molozi ya milimo nyonso, Zambe na nguya pe Zambe na bomo, yonde Zambe ya makoki nyonso, yondo Zambe, tata pasipoti Zambe, na belelo na tango oyo, tata yotelema, tata yotelema, tata yotelema, tata yotelema, kwete Yahweh Zambe tata, libala ya mama oyo, eza na kati ya vale, musala ya mama oyo, eza na kati ya vale, Yahweh Zambe tata, mukanda ya ndeko oyo, eza na kati ya vale, bakausa yango, non seulement bakausa yango, me bakwaka yango lisusu, bakotisa yango lisusu, na kati ya vale, Yesu Masia Zamba boyo, Yesu Masia Nazareth Zambe na ngoya, tika libala ya ndeko oyo, tika musala ya ndeko oyo, tika sante ya ndeko oyo, bakausa, bakotisa na kati ya vale, Yahweh Zambe tata, musala ya ndeko oyo, projet ya ndeko oyo, baetiri
kati ya ndeko oyo Yawe Nzambe tata foyer na ye pia bana na ye Nzambe na bongo Yesu Masiya bakausa yango bakotisa yango na kati ya vale Yawe Nzambe tata bisika moto akokoma te bisika moto akokota te bisika moto kozwa lisungi ya moto te bisika moto kobeneficie na sekuru ya moto te soki yo te Yawe Nzambe tata Yesu Masiya soki otelemite 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 Yesu Masiya soki olobite Yesu Masiya soki omonisite Yesu Masiya soki olobite Yawe Nzambe tata bongo ya mama oyo situation ya ndeko oyo état de santé ya ndeko oyo ekotika na kata ya kokauka ekotika na kata na kati ya vale yango toyeba ya yo na tongo ya lelo Yesu Masiya Nazareth otelema osengo na loboko na yo osengo na loboko na yo oloba lelo moko parce que olema présente situation santé ya ndeko Alléluia La Bible dit ceci. Notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, c'est un Dieu qui dit un mot. Oh, et la chose s'accomplit. Alléluia. S'accomplit. Bomo ya ndeko moko ya papa mama frères et sœurs moko eza na kati ya vallée. Or na kati ya vallée, c'est très difficile pour que moto azwa lisungi ya moto. Yes. Nana ngokota na kati ya vallée pour akende ko intervenir pour na santé na ya mama oyo. Nana ngokota na kati ya vallée pour intervenir pour na libala ya mama oyo ndeko oyo. Nana ngokota na kati ya vallée pour akende ko secourir ndeko ya zolela azana kati ya pasi. Motakokota na kati ya vallée azate. Mais nous avons quelqu'un, Jésus-Christ de Nazareth, oyo aza capable. Alanda Lazare tina kati ya nkunda. Aloba na Lazare so mokufi abimi na kati ya tombo. Abima ya bomoi. C'est Jésus-Christ de Nazareth na tongo ya lelo tozo sambela kosenge pai na nzambe na bomo Yesu Masiya eke na tongo ya lelo atelema atelema moto nyonso vie ya ndeko nyonso situation ya ndeko nyonso santé ya ndeko nyonso libala ya ndeko nyonso maternité ya ndeko nyonso mukanda ya ndeko nyonso oyo zo se retrouver na kati ya vallée en plus bakausa yango tosenga intervention divine ya nzamba bombo Yesu Kristo Messia ya Nazareth toloba na ye tata yo no loba kete soko lobi liloba moko liloba kokisamaka aloba liloba moko pona vie ya ndeko azo sambela na biso elongo aloba liloba moko pona musala aloba liloba moko pona mariage aloba liloba moko pona mukanda aloba liloba moko pona ba projet aloba liloba moko pona bana ya papa oyo ya mama oyo bakomi na kati ya esprit ya tetitesse de babisusu bazo travailler lisusu malamu te na ba école toyebisa Yesu Masiya Nazareth aloba liloba moko na tongo ya lelo pour que nyonso ebongwana tosambeli na kombo na Yesu Masiya Kolo Yesu Masiya Nazareth tata bi oyo ozanzambe oyo nkolo na mikamwa Yesu Masiya sabe place batu bakoyi kokota te ozanzambe oyo wapi yawe nzambe tata ozana makoki yawe nzambe abomo bipai wapi yawe nzambe tata lisungi ekoki kopesa mate ekoki kozwa mate kolo na blonda Yesu Masiya Nazareth Yesu Masiya telema na biya tongo ya lelo Yesu Masiya Nazareth yo oyo osa ami fidèle Yesu Masiya Nazareth ozo telema ozo kota na kati ya vallée nyonso oyo mama zo se retrouver na yango vallée nyonso oyo papa frères et sœurs nanga azo se retrouver na kati ya vallée wana Yesu Masiya Nazareth yozo telema Yesu Masiya Nazareth yozo telema Yesu Masiya Nazareth na kati ya vallée Yesu tu es la fidèle tu es la fidèle
Ozanzambe, Oyozanambo, Ozanzambe, Oyozanamakoki nyonso, Ozanzambe, Oyo bapi yawe nzambe tata, epai na yo, impossible Ozanzambe, ya toute possibilité, Yesu Masi ya Nazareth, Tala couple oyo, Oyo, Tala libala mama oyo, Tala mosala ya mama oyo, Ministère ya mama oyo, Ministère ya mama oyo, Ministère ya mama oyo, Ministère ya ndeko oyo, ezo se retrouver na kati ya vallée, Ministère na ye, ezo se retrouver na état moko séché ya wezambe na bongo, Ministère na ye, vie chrétienne na ye, bakausa vie chrétienne, bakausa vie de prier, bakausa unité, bakausa maternité, bakausa musala, bakausa mukanda, bakausa visa, bakausa nyonso ya ye, bakausa ba projet, bakausa mabota, bakausa santé, yawe nzambe tata, ezo se retrouver na kati ya vallée, Yesu Masiya lobali loba moko, 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 oh Saint-Dieu, alobiete, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri, dis seulement un mot, dis seulement un mot, que ce matin Seigneur notre Père, ce matin Seigneur notre Dieu, ce matin, Yes Masiya, lobali loba moko, bona vie ndekoyo, wezo se retrouver na kati ya vallée, lobali loba moko, bona maternité ya ndekoyo, lobali loba Yesu, lobali loba moko, bona mukanda, lobali loba moko, bona musala, lobali loba moko, bona ba projet, lobali loba moko, bona état de santé ya ndeko oyo, wezo se retrouver na kati ya vallée, na kati ya vallée. Lobali loba moko Yesu, Zana puta no loba, Mona mikuweza kukauka polo, Sante o bon patweza kukauka Yesu, il est le Dieu véritable, Isalo eza kukauka Yesu, Alléluia, lobali loba nzambe, Alléluia, lobali loba nzambe, Yesu Masiya Nazareth, lobali loba nzambe, Yesu Masiya Nazareth, lobali loba nzambe, Yesu Masiya Nazareth, lobali loba nzambe. La sécheresse. Alléluia Yesu. Écoutez les hommes de Dieu. Écoutez les hommes de Dieu. Nzambe ayebisi. Epai na Ézéchiel alobi lobali loba prophétise sur ses eaux. Na tongo ya lelo basali na nzambe biso nde nzambe atelemisi en face ya peuple na ye biso nde tozaba Ézéchiel ya peuple ya nzambe o baza partout à travers le monde o baza branché na de la Pro TV na RK Pro TV o baza bazo samba na biso na kati ya parole vie biso nde nzambe atelemisi na tongo ya lelo tozala Ézéchiel pona ba via bandeko yo bien-aimé basali na nzambe avec tous les respects toko sambela toko déclarer vie ekota na maternité to déclarer vie ekota na musala vie ekota na libala vie ekota na ba projet vie ekota na santé vie ekota na ba domaine nyonso ya bandeko oye kauka oye kufa o babwaka na kati ya vallée o bakunda bipai nyonso yango ezali toto déclarer bomoi ekota lisekwa esalama tosambeli na kombo ya Yesu Masiya yawe samba bomoi na tongo na lelo na tongo na lelo Nzamba solo pe ya bomoi tika vie kota na kata libala no vie kota no de Jésus na maternité no vie kota no de Jésus libulu ezalaki ya kokauka je prophétise maintenant comme tant que l'homme de Dieu comme tant que l'envoyé de Dieu comme tant que serviteur de Dieu au nom de Jésus de Nazareth, libulu ekauka ezwa bomoi au nom de Jésus ezwa bomoi au nom de Jésus ezwa bomoi au nom de Jésus mosala oyo ekauki ekaboshete ya kabonde ya kabaseta baba na kombo na Yesu aletika mosala ezwa vi au nom de Jésus baproje oyo ekufi na kombo na Yesu tika baproje wana elamuka
Et soit vie au nom de Jésus. Ensemble la combat. Bisika coupe l'igno kota. Nakombo na Yesu. Atia watali sabwa. Alekwita. Kukia yo. Nakombo na Yesu. Atia Nazareth. Oh, perfectement nous avons communiqué en foi. Oyo oradaki na konzo na Yesu Les hommes de Dieu, l'homme de Dieu, pendant que Moutodo s'est retrouvé, Nakati a avalé à quoi progresser, pendant que Moutodo s'est retrouvé, Nakati a avalé à quoi avancer, à quoi matate, à quoi kende mosikate, à quoi salate, à quoi botate, à quoi balate, à quoi voyageté, à quoi bikate, parce que Moutodo s'est retrouvé, Nakati a avalé. Et la tongo na lelo. Dieu nous a donné ce pouvoir. Amen. Il y a libéré. Yes. Alors, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Bien aimé, tout ça pour exercer, pour utiliser pouvoir et puissance. Oh, Christ a doté biso. Na yango na tongo na lelo en qualité basali na ye. Tozo beta maboko. Tozo kende ko bimisa, ko libérer. Moto nyonso ozo se retrouver na kati ya vallée. To ki vallée ya maladie, tozo bimisa ye. Vallée ya stérilité, vallée ya chômage, vallée ya échec, vallée ya humiliation. Tozo kende ko bimisa ye na tongo ya lelo. Bipai bazali, babima na kombo na Yesu Masiya. Yawe na bimisi ndeko na ngana vallée. Nzambe mona ndeko aza na vallée ya kufa. Nazo bimiso na de Jésus. Na bimisi Saint-Élie. Oh, za na vallée ya kufa. Na bimiso na kombo na Yesu. Na bimiso mama Lisa. Oh, za déjà na vallée. Na bimiso na de Jésus. Na bimiso na vallée maladie ya cancer. Na bimiso na vallée ya Eva. Na bimiso na vallée ya manka mokaya. Na bimiso na vallée ya condamnation. Na kombo na Yesu Masiya. Allez, Alléluia, alléluia. Oh, Bima,
nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Allez bima 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 bima. Allô bima bima au nom de Jésus. Bima na bimi sur la place. Balé à toi chérie, ça les bima. Allez bima 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 bima. Na kombo na Yesu. Allez bima bima bima. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez bima. Allez bima. Allez bima. Allez bima. Allez bima. Allez bima. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu. Nyonso aye bima na vale. Nyonso aye bima na vale. Enda kabo bo 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 bo. Allez bima 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 bima. Rekabo sali ya kama. Allez bima 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 bima. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na bimisio. Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Dieu. Yes. Alléluia. Eza elembo ya kosenga intervention. Eza elembo ya kosenga secours. Yes. Eza elembo ya kosenga présence en Nzambe tata. Na bomo ya peuple ya Nzambe. O basali Yesu Masia Nazareth confiance. Basti kondima na bango epai na Yesu Masia. Na nzela ya losambo na parole vie. Yes. Na DLF TV D, na De La Foi TV, na RK Pro TV, na chiffre 9. Tozo ebisa Yesu Masia Nazareth. Totombolio. Na ba santé, na ma foyer, na misala, na ba projet, na nyonso ya peuple na yo na tongo ya lelo. Totombolio parce que yo no Nzambe moko. O tobeli na tongo ya lelo, o za secours. O ezanga na tango apasi, yo nde tombo malikolo na nyonso. Tosambeli na kombo Yesu. Totombolio Yesu Masia na ba via bandeko. Totombolio mo santu ya lola. Tombwa mana o Yesu. Totombolio mo santu lola Nzambe na nguya. Rekabo Totombolio Nzambe solo ya bomo. na tombolio. Totombolio Yesu Masia. Tombwa ma Yesu. Nzambe solo pe ya Tombwa ma Yesu. Toi que la résurrection et la vie. Tombwa ma Yesu. La guérison. À toutes sortes de maladies. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. L'homme de 300. Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tombwa ma famille. Tombwa ma famille. Tombwa ma Yesu. Tombwa mana yo Yesu. Na tombo ya Yesu. Na samedi ya lelo. Na samedi ya lelo. Na ba vie na ba foyer. Na ba famille nyonso. Yesu Masia tombwa ma. Parce que c'est toi Dieu. Dieu Jéhovah Rapha. Le Dieu qui guérit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui pardonne. Alléluia. Tombwa mana yo Yesu. Au nom de Jésus. Tika mosali na Nzambe le pasteur Prince Mavuba. Asala losambo clôture. Oh, kolo totombolio. Ndenge toloba tango nyonso esenga losambo ezaka biyano. Merci kolo. Pona biyano o pesi na ba famille ezo sambeli na biso na tongo oyo. Amen. Merci kolo pona biyano o ko pesa. Sima ya tango parce que tu es le maître d'état et des circonstances. Alléluia. Kolo o salaka volonté na yo. Ezekiel saïbe que volonté ne il faut s'imposer. Voilà pourquoi le baki kolo yondo yebi. Nzambe to prophétiser le kolo basali no to lobi to déclarer maloba le kolo basali no kolo. To sambeli le kolo basali na yo. Mais en tout père to lobi yondo yebi. Parce que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Kolo. Si le temps est là, Père Dieu, nous voulons te témoigner. Si l'heure est la perte, Père Dieu, que ta volonté soit faite, Père, que ta volonté agisse maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, tika comment nous allons lever. Yawe na oyo ko sala nzambe lokumu ezonge pana yo pe biso to batela témoignage ndeko azolanda biso batela ka témoignage yo loba ete un certain 9 avril mukolo nzamba visita ngai Amen. Onkolo zo nkembo parce que zo nkembo bisika nyonso ozo nkembo na makambo nyonso o nyonso yo sala ka père ezala pona gloire na yo. Amen. Dans toutes circonstances père to tombola bonzambe nous soit élevé ce matin au nom de Jésus-Christ Nazareth olobi to sambelo to kende père tu agiras agis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Acclamons tous pour la gloire de notre Seigneur Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Merci, merci. Merci, na peuple de Dieu. Merci, na ba auditeur ya Radio Parole Vie. Tango na tango oyo bozwa penza discipline wana ya chaque samedi ko sambela na biso na attitude ya jeune tika zamba bomoy. Yesu Masia Nazareth
Nzambe na nguya pe ya bomo nzambe solo aleka na kopambola pe komona bino bisika nyonso oyo bozali kosambela na biso elongo. Tokomi na suka pona mokolo na lelo toza na jeûne et prière mokolo ya lelo samedi lokola ezali etinda to pe recommandation tozwa epai na Nzambe tata ke libota na ye to pousa na kana présence na ye chaque samedi na altitude ya jeûne. Merci pona yo papa mama oyo omikotsa na kati ya discipline wana tosukisi awa na losambo o kaka toza na yango tokosambela lisusu na ngonga ya 12h tokosambela na ngonga ya 15h pe tokosambela na ngonga ya 18h pona ko clôturer losambo na biso ya mokolo na lelo pe pona ko fongola jeune na biso comme d'habitude. Tika pona ndeko oyo peut-être osambeli na biso pona mbala ya liboso okoki kobenga to pe kokomela biso na numero na biso ya WhatsApp ezali plus 243 89 58 45 235 okomeli biso na numero wana to pe osali biso message na numero wana ekokomela biso kolandisama na préoccupation oyo okozala na yango toza wana poto répondre yo na préoccupation ozana yango. Merci ya yo ndeko oyo ondima kokoma évangéliste pasteur ya ko partager message oyo ekomela bandeko mususu o biso tozima kokia kokomisela bango trasha losambo oyo te mais Nzambe asali yongolu ozala moko oyo wapi o contribuer pour avancement ya œuvre oyo Yesu Masiya Nazareth apambola bino mingi. Na ye ko remercier bana notre père nyonso, na ye ko remercier ba auditeur na biso ya Radio Parole Vie, ba téléspectateur na biso ya De La Foi TV, DLF TV, ya RK Pro TV, ya Chiffre 9, ngai mosali na Nzambe, le berger Blanchard Moke Char de Fée. Na ye ko remercier bino nyonso, bipai nyonso bozali pona lisungi na bino oyo bozalaki na yango to po apportaki epai na biso na ba préparatif tozalaki na yango ya libala na ba conseil na bino na soutien na bino na losambo na matériel na finance na nyonso oyo bokoki kosala po na biso. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.